Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Zamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale Naipa na yo pananga monisanga loboko na yo. Naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azosale Zamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana kombe. Komba bana Yesu. Komba bana. Tiro. Yesu na nikela tanchola Yesu. Baba na nikela tanchola Yesu. Kapena tato na bosambe na yo. Yoka bosenga na nganza baka basaye. Yoka shishe na ngaye samba. Nayena babasi nanga osabo zambe na yo. Nayena kosanga nanga osabo zambe. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Unela nga Yesu. Senga 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 Nale bibi ya pesa nga kabela nga bisenga senga. Yesu moko niye batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko niye batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko niye batu bakovanda pe na sima na ngai. Nale bibi ya bisenga senga senga lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu kutikanga ite. Lokotanga yo yo. Dombolanga Yesu Yesu. Dombolanga Yesu Yesu. Dombolanga yo yo. Yesu 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 mukatangalisa Yesu mukatangalisa Yesu mukatangalisa Yesu mukatangalisa Chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe akokotanga soki
nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe aswanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi nde makambo nzambe asalelaka nzambe nazobindela azanzamba bosolo oyo naza koyeba nzambe nazoyembela azanzamba bosolo oyo naza koyeba nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo azanzambe ayoki bosenga na nga nzambaka masa ye ayoki suje na nga ye nzamba nazalaka lopater apesinga lopango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga libala abambolinga yeso yeso abambolinga yeso yeso yesu abambolinga chilobo yesu alokotinga lesitilo asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ils ont bougé nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayiba na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayiba na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale samaka basambolo azosale salelanga yeso salelanga yeso Alléluia. Yesu azala komba. Komba mana Yesu. Komba mana. Tiro. Yesu na mingina tantola. Yesu. Papa na mingina tantola. Kapena tantola mosambe na yo. Yesu. Yoka bosenga na nga sambaka mase. Yoka shishe na nga ye sambaka. naye na bapasi nanga kosabo nzambe na yo naye na kozanga nanga kosabo nzambe salelanga yeso yeso salelanga yeso
bisenga senga nzambe naleli vida pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoli liye bato bakolia pe na nsima na ngai Yesu mokoli liye bato bakolata pe na nsima na ngai Yesu mokoli liye bato bakovanda pe na nsima na ngai naleli te bisenga senga nzambe lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu etika ngai te lokota ngai oyo lobola ngai Yesu Yesu lobola ngai Yesu Yesu lobola ngai oyo laisse-moi faire quoi laisse-moi faire quoi Wati tishina nsambi watenzelela Wati tishina nsambi watenzelela Yesu 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 mukatanga Yesu mukatanga Yesu mukatanga Yesu mukatanga Yesu mukatanga Chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe akokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelaka nzambe nazobinela azazamba bosolo oyo nasakoyemba nzambe nazoyembela azazamba bosolo oyo nasakoyemba nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo azanzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo nazalaka kobala te apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu akokotinga apesitina azanzambe nalingo beta mololo bisika ezali beta mololo comme la fils du prophète pas dans le royaume de Dieu pas dans le centre de réveil ils ont bougé papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo
Yesu azala komba. Tombama na yo Jésus. Kombama. Tino. Yesu na lingi na tanjola. Yesu. Papa na lingi na tumone. Samba. Kapena tato na monsambe na yo. Yesu. Yoka bosenga na nga. Samba kabasaye. Yoka shije na nga ye. Samba na ye. Na ye na bapasi na nga. Kosabo zambe na yo. Na ye na kosanga na nga. Kosabo zambe na yo. Salela nga Yesu. Yesu. Salela nga Yesu. Yesu. Salela nga Yesu. Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu. Yesu. Kundela nga Yesu. Kundela nga Yesu. Yesu. Kundela nga Yesu. Yesu. Kundela nga yo. Kundela nga Yesu. Yesu. Longisa nga Yesu. Longisa nga Longisa nga Yesu. Yesu. Longisa nga Yesu. Yesu. Longisa nga yo. Longisa nga Yesu. Yesu. Nalebibia bisenga senga senga. Nalebibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebibia bisenga senga nzamba na ngai. Lokota ngai Yesu. Yesu. Lokota ngai Yesu. Yesu. Lokota ngai Jésus. Kotika ngai te. Lokota ngai yo. Tombola ngai Yesu. Yesu. Tombola ngai Yesu. Yesu. Tombola ngai yo. Besa wafako. Besa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu, Yesu. Besa mukatanga lisa. Besa mukatanga lisa. Besa mukatanga ye. Besa mukatanga lisa. Chiro. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe akotanga. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga. Soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asambelaka. Nzambe nazobinela azanzamba musolo oyo nasangoyemba. Nzambe nazoyembela azanzamba musolo oyo nasangoyemba. Nalingi mobala oyo. Nalingi mobala oyo. Azanzambe ayoki bosenga na nga nzambaka masa ye. Ayoki suje na nga ye nzambaka ye. Nazalaka lokatere apesinga lobango. Natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo. nazalaka kobala te. lelo apesinga libala apambolinga Yesu. Yesu. Apambolinga Yesu. Yesu. Yesu apambolinga. Chilobo. Yesu akokotinga esitina. Azanzambe.
beta mololo bisika ezali beta mololo wapi ba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ils ont bougé nalingi mobalo yo Yesu azanzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na ngai ye nzamba ndonda ye nazalaka lokatere apesinga lobango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala nayepa na yo papa na nga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayepa na yo pananga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale samaka basangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana bombe. Komba mana yo Jésus. Komba ba. Tiro. Yesu na ningina tachola Yesu. Papa na ningina temoye sangamo. Kapena tato na bosambe na yo iswamba. Yoka bosenga na nga zambaka masaye. Yoka shishe na nga ye zambaka. naye na bapasi na nga likosabo nzambe na yo naye na kozanga na nga likosabo nzambe na yo salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu unela nga Yesu senga nzambe nalebi ya pesanga kabela nga bisenga Yesu moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi ya bisenga nzambe lokotanga Yesu lokotanga Yesu lokotanga Jésus kotikanga ite lokotanga yo tombolanga Yesu tombolanga
Mesa wafako Mesa wafako Mwati tishina nsambi watenzelele Mwati tishina nsambi watenzelele Yeso yeso Nesa mukatanga nisa Nesa mukatanga nisa Nesa mukatanga ye Nesa mukatanga nesa Chiro Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe akokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe aswanga soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobimela azazamba kosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela azazamba kosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu azanzambe ayoki bosenga na nga nzamba kabasa ye ayoki suje na nga ye nzamba ngole nazalaka lokatere apesinga lobango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngayoyoyo nazalaka kobala te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu abekotinga esitira Azanzambe Nalingo beta mololo bisika ezali Beta mololo Wabba fils du prophète Bana royaume de Dieu Bana centre de réveil Nous obligés Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour nous bébisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. A côté ici célibat, à côté ici ba blocage, à côté ici ba esprit de mort, à côté ici bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe yemo kwa ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko ko bomba te bolamo Nzambe salinga et prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy vraiment délivrance des abuna très nécessaire. Je suis une femme, on a ça la business, pour que nous ayons bien, mbongo pe monanaka et puis nous avons faveur et pas batou. Tout ça, nous avons porté fungamaka. En tout cas, on a senti Docteur Li Koukouma, bana ko bali Kouma. Kombo nangai. Na koloba eza passé. Démon Li Koukouma. Bima libéré.
ezalaki so na loba na ko loba 2 mots 3 mots fona kanga mana eloko mobo na ka kanda siko e matanga donc so ki na loba likambo na bo sekati fona kanga masona kanga siko no ki kanda mais siko likukumezate na loba nga normal seka seka ko du pamba ernos makola mwana oyo zonga normal zongisa abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya et pai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto na pesi bino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foutela bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame milasalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kosite te so omoni ana te kende mbala moko bibele elobi soko olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosone pe akobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby à ba orphelin.